namo kurera namo. Mbote mingi na bino situ ba ebolinga ka mama ele anit. Pesi bino ba mbote ba ebwe habari zenu wandugu zangu bateto ya kwetu la famille boni boza bien ma famille du cœur na bien bino ma famille du cœur parce que bo a deux ans famille na ngai boni bolamuki malamu boni ba santé dans le bar toujours que kolala kolamuka eza habitude d'été ko passer journée pe eza la habitude d'été ko bima kozonga pe eza habitude d'été. Na tango nyo soso la mukina tango moni kenzamba peso pe mabo moi pe sans me merci commissaire parce que nyo soza yaye olo na pala teza yaye biso tozela ko pesa ete tozela pona ko pesa ka merci ko reconnaître ete ça yé mobulu ça yé toza elo côté merci mingi bandeko merci mingi na bino soto bolinga maman Elia Nitu merci mingi na bino soto bo separa ba émission maman Elia Nitu merci na ba obo cha ba commentaire merci na ba abonné à Sika merci pe na ba abonné ya kala. Merci na ba abonné à Sika, merci pe na ba abonné ya kala. Merci na ba nyonso oyo bo partager ba émission ya maman Elia Nitu. Mikolo bo moni mo ba émission na sele ko bato baza ko pesa maman Elia ni lobela biso boye, lobela biso boye, lobela biso boye. Sali malamu parce que makamuso senga ka koloba tan boza koloba. Ezokota bato na mitu, ezotinda pe bato basala nini ba changer. Alors le to solo la makamu mingi likamuto so alileza likamu mama moko apesinga lobi mama Elia partager na noponga ndeko no na komi na suka ngabi mama okomi na suka likamu ngo nini via mutu koma na suka ka suki mutu akati moto akufia na ndevi na esuki me yoza na bomo ya bite mama Elia Nitu eza likamu libala mama na ngai ngala lobi mama na ngalo loba likamu ngo nini mama likamu ngo nini mama na ngalo loba abi mama Elia Nitu eza likamu libala eza likamu ngai na papa na kati ndako mama mekana nkoloba mama Elia Nitu ta mususu papa koyoka ta musuba papa mususu pe bakoyoka mama Elia ngala lobi likamu ngo nini abi mama yango likama ngoni ni bazaki kala to banda ko yoka omi basi babebi saka mabala basi banuni saka mabala basi basuki para susu na nini basi nde babebi saka mabala mwasi sa koti na ndako libala amuni setaki amuni kanenge zabwe c'est bon na sina zuna nga mobali za yankai mobali ko sanga selo moko te mobali nenga komi boye na zuli libala mama nzoka nde en réalité bato babebi saka mabala ezalaka penza basite ezalaka nde mibali ba papa boyo qu'est-ce que koti bino na matoi ba papa nanga ba mama balobi en réalité bas nde babebisaka mabala te bato babebisaka mabala ezalaka nde mibali ngala lobi mama toyebi ka balobi ke basi balobaka ke basi banunisaka mabala yo change ngo formule lobi bato babebisaka mabala eza mibala bi te mama ile ande mibali ngabi mama pona nini alobi omoni nalobaka ka mobali oya ngai puna ba mibali musu te ngabi lobaka oya yo lobela ka makambo na yo abi mama Elia ni mobali na ngana yebiselo ko ba bengi bes bisou pa mobali ezala te mobali lobanga na kanga na tube munoko na tuba munoko na ngana munoko na nalobaka soza mutakanda ko tala ngate po sepela na ona ngai te so ebi koza mutakanda ko tala ngai te so ebi koza fanatiki révolté ko tala ngate po sepano na ngai te bandeko na nga so za mutakanda oza mutaketo oza mutazwa ko tala ngai te po ko sepela na ngai te mama biso lobi mama Eliane mobali na ngai bizu ya bizu boye aibo pesa nga bizu ta pesa nga bizu te moi câlin sala nga câlin te ya moi ta je bois le kabeto tana na moi dendon mbala le ka ça va sentiment o te meta mbala na dendon pas abeto moi j'ai moi ba j'ai demain ba j'ai demain mbala abeto tana dendon et le côté o yanga mobali bizu ezalaka soto ana 4000 kanu bombe na lieu sacré soto ana kati lieu sacré wana no moi bizu okana tuninga bi papa yango oyo bizu ezalaka na mbetu na libanda bokopesa mwasi bizu te mama ko vanda bozata posa mobali apeso ta mwa bizu mama mobali asata mwa tir langa ta babako yambanga yakolianga bambanga
Ata kolia mbanga pambo dans les vies de mobile ezalaka te mama. Na mbeto ngo pesu pour mati bisou pe ya par hasard mama. Mama. Bisou pe ya par hasard. Po boza ata boza na kati ya lieu sacré, boza na kati ya masano, omona ata mobali akamata bona ata na kati ya lisano ngo ali ata mbanga ya par hasard maman elia nini tuna biso ya par hasard. Okomona yoza ko kufa na posa kuna na moto mozo ba ali atanga mbanga ko. Eroza ta mnono chena wa ye wana kaka asilisi na ye dona yebisio mama eliane naza kokufa na baposa nzoto mama mibalo pa bakongole oso ebise papa naza na posa nini baposa ngo nini yo mto sokoli na oni nana yebisio ke soki mutakoli ngombe kuta milaka miliki atako mobange bongo mutu yango na mama na lobi na yoke bato bayokaka sentiment ya mibali eza baso bayaka na libanda. Pour moi c'est libanda mobali tonga kiko linga ye mobali akolia embanga mobali ako embrasser ye mobali akozo ba téton ba téton ba téton achina munoko biberon mobali akozo moi biberon wane Alex moi c'est libanda ka linga kaye Alex moi c'est libanda kaye bosa bolingo Alex moi c'est libanda ki yaza vraiment mobali mais na kati anda ko négligence OK biso basi anda ko tozana ba posa wana yeke mobali ba mabele mobali mama lobi naloba ngo mwa malembe mama lobi boy abi akufaka na posa so baza na kati action na posa mobali ameli mapele siko mobali na melaki mapele te yazo kufa kuna na posa donc mobali ameli mapele te mobali ole mbanga te na loba malembe pour la bavoisin ba yoka te bavoisin mususu kaka mte mabe bato mte mali kundu bato akanda ona linga te batala ngayo wana abi aza na posa mobali na ameli mapele mobali na ele mbanga iloko te mobali na so kaka mbala mo papa yekuna tikana ba posa lobi mama umoni basi mingi tellement mibali batikaka bango na posa bakoma komisepelisa bango mona maboko na bango papa soko se retrouver awa bongisa naloba toujours que monsieur ngeza pona ko bebisa te kasi pona ko bongisa ba papa so ba muli ba mabazo réclamer bo ba papa faites quelque chose ba papa na ngai bosala moi likambo ba papa na baka awa ko eliane ni tu TV eza pona ko bebisa te kasi pona ko bongisa sko ndenge mama azo réclamer boy ou eza ba réclamation mama za ko sala mama c'est ba réclamation lobi papa zo mele mabelete papa zo liambanga te o mele mabelete papa soko asilisi ye moko mama pe amisisi liba posa na bo mo sko ndeni li fait le funga mele ba mama bo mo li fait ndenge funga mele ba sa mabala li faut li funga mele ba sa mabala parce que ba papa bazo ko sisa ba posa ba mama te mama lobi naza na misapi na ngai sikoyo makamba bongo nzoka ne misapi yango kaka te mama za na posa ya maboko ya papa ndesa musala siko so mambo na loba mama lembe pona maboko papa sezo sala musala te na nzoto ya mama soki papa misilisele asali musala te o mama lingi mama misisili musala bo monte keza mabe o mari de nuit moi ça zala mobali na mbetu mobali asisi musala te ale moi c'est pas une musala o mobali asisi te amisiliseli wana bendi mari de nuit ba papa nakati ndoka libala ibonga ka dialogue ko solola tango sali pe makambu ya Adam na Eve papa tango za pe na mama tuna pe mama ndenge nini est-ce que ça va est-ce que nakomi est-ce que yo komi est-ce que yo sepeli papa ndenge za posa ko solola ko sepela mama pasa na posa ko sepela bongo te ba papa boye ba so pesa bisou te ba papa ba mama baza ko réclamer boye ba so pesa su bisou te ba papa papa yambanga ya kolianga bambanga mama zolela tabali ya tamba moi c'est libala zolela mobali embrasser tout le bango na lingala moi c'est libala zolela mobali ali ya embanga est-ce que vous imaginez makamba boy bon ba papa na ba mama lo sambo pe ba komi ko lo ba makambo yo po c'est sûr mama pe na kati ya situation wana bon boyo kabino moko. Les maris africains approchés un peu, on va parler. Vos femmes sont frustrées. La plupart des hommes africains ne touchent leurs femmes que quand ils savent qu'ils veulent aller plus loin. Ouais. Non, les femmes n'ont pas droit même à un petit bisou au cou là comme ça, une petite caresse à l'occasion de rien. Il y a des hommes qui ne connaissent le goût de la bouche de leur femme que quand c'est pour les préliminaires, pour aller faire la chose que nous tous on. Tu vois les blancs, j'ai vu un couple de blancs là comme ça.
au supermarché, dans les rayons là, comme ça. Je vois le monsieur toujours collé à sa femme, un petit bisou par là. J'ai dit, Ngoya, oh, ouais. Après, on va me dire, mais oui, ils font comme ça, mais leur couple ne dure pas. Même si ça dure pas longtemps, là, eux, ils divorcent vite. Mais c'est intense. Mais pour vous, là, qui faites durer, là, vous frustrez les femmes pendant longtemps, hein. Ça dure chez nous. Donc, la frustration aussi dure longtemps. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, que la maman, papa. Les maris africains, approchez un peu, on va parler. Vos femmes sont frustrées, hein. La plupart des hommes africains, hein, ne touchent leurs femmes que quand ils savent qu'ils veulent aller, hein, plus loin, vous voyez. Non, les femmes n'ont pas droit, même un petit bisou au cou, là, comme ça. Une petite caresse à l'occasion de rien. Il y a des hommes qui ne connaissent le goût de la bouche de leur femme que quand c'est pour les préliminaires, pour aller faire la chose que nous tous on connaît, là. Et tu vas voir les blancs, un jour j'ai vu un couple de blancs, là, comme ça, au supermarché, dans les rayons, là, comme ça. Je vois le monsieur toujours collé à sa femme, un petit bisou par là. J'ai dit, Ngoya, oh, ouais. Après, on va me dire, mais oui, ils font comme ça, mais leur couple ne dure pas. Même si ça dure pas longtemps, là, eux, ils divorcent vite. Mais c'est intense. Mais pour vous, là, qui faites durer, là, vous frustrez les femmes pendant longtemps, hein. Ça dure chez nous. Donc, la frustration aussi dure longtemps. Est-ce qu'on peut faire ça? Allo, papa, boyoki. Ninga mama biso ucholeka. Oa ebite mama na komo na lukezo. Mama ucholeka wana. Ba papa boye baki situation oyo ezana banda ko ebele. Ba mama bakokana ba mpenza ko liberté ki alo ba boye po ba mibali bazaka suki mosa bi alo ba boye amonika mosa na mutu mabe pona ni a réclamer ba papa makaso bokedo bimisa na basa libanda oke libanda ko la sambaki yo penza homme fort yo penza za suki Samson suki nani mais bo bimisila kango ba mama parce que la vie n'a pas de brillant vigne soka yango ti bozo na ba mama ba ko lela ka boye vraiment ba mama ba ko lela ka boye eza pamba te parce que ba mama ba yo ka pasi ba mama ba za ko souffrir parce que fona on a monté on vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brouillon bande konanga na lola kuna pe toza frères et sœurs na lola kuna pe mamba bolingo eza na ngote tant toza na se amo na mokili ana posa ko vivre malamu na yango wana ba papa soki boki bambela ba mama papa yo motolinga ko tete sale effort banda ko tete oleki bokuti mama za na cuisine obete moi loboko na sima ya mona mama za tala bassin vandi wana me papa simba kata bassin wana ta calcula kango kutu te akalikila kutu bassin nzoka bassin ebonga ko simba ngo sala ngo massage mama za na posa basale massage na bassin papa simba ka bassin te papa sala ka bassin massage te eloko moko te ezo nyonga mama na mutema mama za na posa ba popote ma melon les seins ba popote mo ba pamplemousse ba simba papa ozo ba teke tango simba ba pamplemousse mama ozo ba pamplemousse esa la mama bien esa la mama et mama wana mama comme ba bolingo diki e manga na poto diki mama zuka mwa diki wana mama zuka mwa diki so mama zuka mwa diki zo sale malamu ba papa na ngai osimbi mama na mwa litoyi opesi mama bizu na kingo eza teke po liambanga ya mama il faut bozaka na kati ya chambre te bongo pete ba papa makambo bokenda ko kutu na libanda bokenda ka au-delà de l'amour o bokenda wasa na libanda ba mama pe baka na posa bosala yango na kati ya ndaku libanda kaka te na kati ya ndaku bosala makasi wana bobimisa libanda sala ngo pe na ndaku mama mona kintuka oya nga penza aza penza bolangala mwa ba papa boyo kaka pe mukeso ki ba mama baleli kolela ba mama boyo kaka ngo pe nazaka mukuse polikambo zaki ya mulaite za mukuse zo sanga ngo compréhension penza soki ndeni ni tela kiskaki papa tango tali papa tango yoki o réfléchir bi ngape bonne na za boye na yebi mbula na lia mama mbanga te na normal ka boye to vande na lia tambanga mama na yebi yango te so ya mama na yebi yango suste mama yebi pe so inanga ite obi bon te na lia na mama tambanga ata na salon bana bazati bozabi ni mibale embrasser mama Ozulele mama moche pa na yo mama che salaka mama yo kamwa la ile yo kamwa malamu ba papa ba papa botika mtama be buta malindeza libanda botika boyeko ti ba mama ba réclamer boy parce que bazana posa ya ko sepela
libala ezaka ate mwasi alambeli ka fufu achilo fufu na mesa arepaselo bilamba na butu bino wana shanda koboroko koko bolali na tongo bimio kei tango yo mona 5h du matin telemi baluka nanu boy tango mama baluki pam esilio no ki musalo tiki mama tikali ka ndengwa eza malamu te ba papa ndenge yo kaka posa nzoto ndenge mama yo kaka posa nzoto ndenge oza na posa osepela mama paza na posa kosepela yango nde babengi libala yango wana pona lelo to suki nanu wana mama wana posa likambo eleka ba mama musuba yoka leka pa mama ele anitu lobelanga na kopase message papa oza na posa likambo eleka lobela ngai na kolobela batu bakoyoka na kopase message na yo batu bakosani ni bakoyoka yango na ba toujours que émission nga eza pona ka bebisa te kasi za kande pona ko bongisa ato yoko loba defa ba papa bo bongisa po ba mama basani ni basepela. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna ba papa bosala keba boyebike na kati elangane deni Ada na Eve bavandeki na kati elangane deni sikolo kola Ada yebaki makambu taza koselo ko mokote etindaka ndeko Eva tango kende ko tambola Eva kutena mobali babingi na kombo ya nyoka tango bakutena Eva mobala na tu Eva omoni weza na tolo na yo babengi yango mabelo ebitina na ngote nyoka kamati ya simbi Eva na mamelo tango simbi na mamelo Eva bi donc mamelo eza kapona ko simba akei mo musika kitisima boko ayoki nzoto ya bomwasi ya nzoto ya bomobali alakisi Eva bi Eva moni nzete oyo mbumo babaki yango yo eza nzoto ya bomobali yo eza nango ya bomwasi siko tokosala ndenge nini tokosala boye ngana nzoto ya bomobali na sangisi nango ya bomwasi ndoko yoka bisengo ya nini ya mokili Eva lobi mes Ada paza na nzete oyo masalelaka yango te ya lobi soki Ada salelaka yango te mama tina ya bomwasi na yo ezali te zelanga na lakisa ndenge nini basalelaka nzoto ya bomobali elongo na nzoto ya bomwasi nde pa yo wapi tata wana kamataki alakisi Eva lobi nzoto oya bomobali basalaka nango boye soki esangana oya bomwasi nde bokosala nini nde bokobota bana elengi nango yango wana sentiment nango yango wana yango tango Eva kenda ko découvrir makambu wana ayepa ya Adamu abi Adamu yo vandi kaka boye na nzete mula Eva ndeli kaka awa Adamu oza kosala nango musala moko te oyo loko moni oyo ezaka na musala munene moni oyo babengi yango lesin simba lesin soko simbi lesin kosala nalaba soza mutakana otala ngate pose pano na ngai te soza fanatique révolté tango na sali bona lakise longite lakisiki wana na kamati bosoni bwa ngai na boki yango na bomai pona yebike boko mona longi na ngai te boko kabe makamu na koloba Adamu akamati nzete mula ezalaki nango lokolo oyo tobengi ya misado Ada akamataki yango abombaki ayebaki teke lokolo oyo mosala nango yango kasi tango Eva kendaki komeka mbuma wana meki nzete ayoki yango elengi ayoki butamu alobi Adamu kovandisaka yango kaka boye te mosala nango yango nde epai babandaki mosala wana yango wana tata soko koka Eva na yo akolela yebake utanelanga ya jardin de deni ayebaki deja ndenge musala ya nini ndenge basalaka musala wana yango tata tango kosa musala na malamu te kotungisa mwalimu ya Eva kotungisa Eva koloba te Adamu alakisaka nga boye te tata okosala yango malamu te sala yango modelo Adamu asalaki lokolo na ya misato mpona lelo tosuki nanu wana kanda te zuwa te elakisika ake bobongisa kote eza ya kobeba po mabala na bino ezala na kimia. Bonne journée, bye bye.